Capage TV. Parce que le long des bâtonnets, bah, comme ça, makambango bongo, qui est 12 ça, et ça, le bongo pour créer par Wenge musique à maison, merci. Et que ça, ni théâtre. C'est-à-dire, bah, tout bah, bonga histoire, posera mon nangwa art, y a un belé bah, y bah, na bangote. Bah, ça, la moi, puis bah, c'est pour nani, ingratitude, ingratitude. Artiste non préféré na mode ya théâtre et la génération na bino. De Bozawana, tu préfères qui? Oh, et puis Benza que. Attends, je te pose ta question. Génération, oh, yo, mon génération, nani? Bah, il y a, je sais pas comment je peux dire, il y a Bobo, il y a Matondo, il y a Blaise. Blaise Obozaki n'a le réveil. Ça dure génération, nani, sur Tangazati. Ah bon? Ouais. Tout ça, ma génération à peu près, n'a pas âge, mais génération, nani, théâtre Azati. Notre planète joyau bleu, notre terre à tous, voyez-vous cette couleur bleue? Eh bien, elle lui vient à grande partie à cause de l'abondance d'où qu'on y retrouve. Avec tous ces grands océans, ces rivières, ces lacs et ces ruisseaux. Laissez-moi vous présenter la compagnie qui a compris l'importance de retrouver la source, l'origine de la bonhomme. J'aimerais vous faire connaître aujourd'hui l'eau Kangen de la compagnie Enojek. C'est une eau ionisée et très alcaline. Bonjour, je m'appelle Lisiane Relat, j'ai 65 ans, survivante du cancer du sein. Pour l'eau, j'allais la chercher et je buvais l'eau régulièrement tous les jours à raison de 2,5 litres par jour. Et la troisième semaine, je dis ça y est, j'achète une machine. Alors je vais voir ce qu'il y a de disponible sur le marché et je vais me procurer une machine. J'ai donc acheté la machine et depuis maintenant bientôt 4 ans, je prends l'eau que je prends la machine qui me fait mon eau alcalinisée. Le docteur Hiromi Shinya est connu dans le monde entier comme le véritable pionnier de la chirurgie colonoscopique. Il a réalisé plus de 370 000 procédures. Il a traité des rois, des reines, des présidents et des premiers ministres. Les facteurs le plus important est l'eau. Boire l'eau Kangen alcaline et ionisée. Le potentiel de réduction d'oxydation de l'eau Kangen est extraordinaire. Il représente environ 30 fois celui du thé vert. J'ai découvert que le fait de boire l'eau Kangen apporte des bienfaits parce qu'elle désaltère. La compagnie Enojek était fondée. Elles ont introduit une machine qui pouvait reproduire les mêmes qualités bénéfiques de ces sources d'eau. Bienvenue dans Capage Télévision, sur Tendresse Pambo, votre présentatrice. Ravi de vous retrouver une fois de plus dans un séquence, dans un poste télévision Nabino, parce que tu partageras un moment encore très agréable dans l'Ingarabino Ming Bafan Nabiso. Abonnez-vous massivement à Capage Télévision, c'est la seule façon. C'est la seule moyen de me soutenir. Tant dans le barango, parce que soit au s'abonner, au soutenir financièrement, soit au commenter, au soutenir moralement. Donc ça nous fait du bien d'être toujours dans la présence Nabino. Voilà, le lot n'a moroté comme d'habitude. L'autre fois quand j'étais là, prochainement on a eu la bino surprise. Surprise déjà surprise agréable. Je pense que tu as un bon moment à Christian Sugar. Bonjour Christian Sugar. Bonjour. Ça va? Ouais, très bien, par la grâce de Dieu. En tout cas, ça se voit que tu vas bien. Christian Sugar, pourquoi Christian Sugar? J'entends directement la question, hein. Pourquoi Christian Sugar? Mais pourquoi Christian Sugar ça comme bonanga, donc, comment on appelle la question? C'est bon, Sugar comme moko na adoptango, na tsango pina mikanda na ngai nyonso. C'est-à-dire par rapport à combo au babotela kingai. Ils arrivent vraiment, comme sous ma famille, ils ont moi un peu na moi ma voanga. C'est-à-dire il y a un attaque sugar, ils ont quoi sucre, sugar. Normalement ils ont sugar. C'est-à-dire le sugar, batu ba benga sugar ne na katon kapeka sugar.
Christian, petit frère propre à Jésus-Christ, c'est-à-dire Christian, c'est-à-dire Christ a soukangat, na baxicien, Wina, cela veut dire vainqueur. Ils en ont English. Wina, ils ont vainqueur. D'accord, alors voilà, c'est Tendresse Pambo, voilà, je suis avec Christian Shoga. On va parler en long et à large, Christian. Et puis, quel est en otage? Si, nous avons aussi. Nous avons l'autre solo là. Na batu baby kingane na boy na elobi bongo to banga ka nzambe na nzala na l'état, c'est-à-dire ndeur makamusu to banga te mais to respecter ande batu parce que toi na droit wana ya respecter batu nyonso na ponion surtout tous na droit ya respecter. Quand est-ce que banda carrière na yo? Bon, on a bandi carrière plus na groupe évangéliste. Na groupe évangéliste na ye groupe évangéliste na ba fin 99 2000 n'a banda carrière artistique c'est-à-dire on a plus que compter on a la carrière ba comptera plus au près na télévision au près na télévision de yango carrière ya mutu mais bato ba ke na le na groupe mais o ko yeba na après 10 ans ya roleke ya yeba na te on a c'est-à-dire près na on des jours où yo ba ko motia au cas des préavis bandi wana elle a l'air yo botami wana mbongo te c'est-à-dire au bandobeta ba 10 francs papa na maman bando pesa ote au bandobeta siko jour oyo mo zinda kuna yo ozui parler na yo ndeko mo beta siko ke na komi na oyanga c'est ça. Un de mes vieux na yebisa qui est en passant Aza Héros dans l'ombre na yebisa Azara na Londres na yebisa que lo no yamba Christian Shoga yebisa il faut être sage hein. Cet homme-là intelligent hein. C'est vrai que tu es intelligent, tu le sais toi-même. Mais oui, pourquoi pas? Parce que ceux qui dans un groupe où nous avons dirigé, quand même, il faut aller dans un bagage. C'est-à-dire, même dans un bateau, bazara pembeni nangai lwa ba vina ngai Bobo Richard Bokokoli Air France motema ya Perle Djoboke nazana lokwa na ba Kade Sundidi 21e siècle nazana ba Ritz Kardashian na Bordeaux na Bordeaux na ba Nani Kodia nazana ba sorry nana ba Jocelyne Anderson pembe na ngai nazana ba na ba vina biso lokwa ba Paul Mandata hein Aigle Royal nazana bango nazana ba Manuela Makaya. C'est-à-dire, nous avons battu au bazar pembe, nous avons un bagage, même si nous avons un entourage, nous avons tout, nous avons un yaombo, un CG, nous avons un maman biomba, batika Christian, tout le temps bazar pembe, ni basolo la nangai, c'est-à-dire, nous avons un air moko, na HP, bandiko poussana, alors faut qu'on a plus un bagage belé pour encadrer pe batou, na bazar na idéologie quoi. Est-ce que Christian c'est un type colérique? Si, pourquoi pas? Donc tu es souvent, comme on dit en français, hystérique aussi, ou soit aux oralicamores en long et à large. Et ça, ma cambo au tala pour silika. Au monde, il y a ma cambo au tala pour silika. Ça, c'est que bando silika di blabla, bando silika balamo, papa pas siliki non. Il y a ma mususu kanda mususu ya gadnegi nini. Au rosale mususu likamo boye aux 8 ans il y a résonance sur et commission à niveau mon boy c'est commission à niveau on a mon bitre na beta liko flamière ou bien ke bundisa muto te na miva na ngamoko ti motime kita yango mona zupe temps na bibon eza mokili doit avancer comme Christian Lobio moko tout à l'heure au banda carrière na 99 2000 c'est ça ouais fin 99 2000 ouais na évangéliste ah ouais groupe évangéliste bandi comme yo mo tolo ba bandi pas non ba mon évangéliste groupe évangéliste c'est ça c'est ma maison. C'est-à-dire oyo façonné Christian Shoga soki lelo oyo naza oyo na futela mwanda kuna ngai lelo na sala boye eza grâce ya groupe évangéliste babosa na ressource ezaka na mukolo moko mutu moko asimba nga na loboko alobi yaka okota groupe évangéliste alisala c'est-à-dire ata vie oyo à chaque fois, on a une bénédiction, l'ingratitude est condamnable. Il y a des gens qui te belé les lots dans le monde art, un grand yakusakana te. Na ya basi na mibali. Mais monde na mino za monde ba 12 ba jeton ya ba rancune. Les monde on est batu baluka ba ko misango. La plupart batu ba kitara net singa na kita groupe évangéliste na raison. On a quitté la groupe évangéliste, on a quitté le groupe évangéliste à propos ya makambu ya mbongo, ba droit na ngai on a comme ko senga et ça là qui comme qui boye, ndenga na quitté le groupe évangéliste. Et le but que si on a quitté le groupe évangéliste c'est pour na ba droit mbongo na ba no manquer gabi ki waka respect. Na qui ne place moko boye na manquer de dévotion so ba respect.
na boy avait na biso godé mabata na ko sala ngote bien ali sala parce que le long de batone ba okomisa makambo ngo bongo qui 12 ça et ça logo moko créé par Wenge Musique à Maison Merci et ko ça ni na théâtre comment ni ça veut dire que non ngani na boye naza reconnaissant na tout le monde o asala nga bolamu tango nazaki na nzala moto oyo asombelaki nga lipa lesaki nga lipa tango jour ngo nazaki na nzala na ebitendeli na nga na sukila mais moto asombelaki nga lipa ou moto akotse nga restaurant quand même naza reconnaissant envers ye faut nazala reconnaissant na ebiki bolamu moto asala bolamu pona bazongiselo bolamu te mais moto asala bolamu parce que obotami nango lobi pe okoki pe ko se rappeler ah moto asala ngeloko boyenga pe funa zongisela c'est-à-dire conscience à moto d'abord d'être moral c'est-à-dire batu ba obunga histoire posera monde ngwa art yango ne bele ba oyeba na bango ti ba osala mo pe ba succès pona nini ingratitude na ingratitude voilà. D'accord, voilà, Christian Shoga, et là, on y poussa au théâtre. Parce que l'habité, tant aux acquis non moana, bando raisonnos à nan. Parce que bisognos tous aux acquis bana, tous à un projet. C'était pas là, nous avons TV. Bon, tant on a déjà mon on a des étoiles. On a déjà étoiles. Tant on a encore là, autant à l'école primaire, autant à l'école maternelle primaire. Tant on a la souhaité qui. Tant mususu nazala nangai nazala kuna nango ah vraiment non eba studio on nga nazala parce que on a raisonnement na biso za lo wa bana lelo te et zeni ba parents de ba no pousser ba bana kala ki no yo faut ça lelo ko nanko c'est à dire par rapport que ninga ba no monela kala zaki te kende lelo mwana Android lelo parce que vous en a moins à 5 ans déjà za na makambu déjà zo raisonner à miner parce que encore ta net en la ba piwi les autres fungolé mutu ozo mona ça dit biso kala zaki tono vivre par si ma ba parents mais alors le ko la areza inné et outil na barrière parents nangai et na ba parents nangai yango kitati pa nangai alors ngasi ko ndem na ko bimisa yango c'est à dire dit après la mort de ma mère na iba suni na ko salate parce que déjà nous t'en foutu la minerva lié comment ni avant mère nangai azaki na envie ezaki na ndof vanda non pas maman kulutu na ngai na pese mbota boko langa pe Anne Marie Bondo se na pese mboti da badadu kutoma ba vena biso ba Jean René kutoma ba Francine Monguma c'est-à-dire bato na koli pe pa na bango tant mère ya uti voyage à récupérer ngai après so muto azui charge na ngai moko alors te senga ki ayo daye grand-mère na ngatikali alors maman no wa bota voilà c'est-à-dire ça qui est une chic pende comme sco kokoso toi comme kokoso et ça qui est le coup là déjà na bande ko kangmana kulutu na alisala ndesko ko sala ki non siminga na loboko pour la kisanga parce que les artistes avec A majuscule c'est-à-dire na sala presque tout c'est-à-dire na tsara couleur na katarasuki na sala rapé moi musique moi ba animation artiste complet c'est ça c'est-à-dire néo sala qui alisala ko memanga na groupe évangéliste après eloko memanga pena siko na art makasi bato batangi na ba école primaire ba yebi ba sengeya ba insa si je me trompe pas ba insa c'est-à-dire bato tout tanga ba banchik ba yebi ki na ba école primaire qui ceux qui aiment sous journée mot culturelle dans quatre écoles font na animé voilà donc aux acquis n'ont déjà la maquille de auto tout à l'heure voilà Nazana Christian Shoga pour na bayo peut-être ba auto kokuta biso kaka sikoyo na Christian Shoga na loba na bino to solo en long et à large en tout cas to solo là non tike la temps naé à s'exprimer non poser ka ba question oyo bino bo singa na poser donc comme na loba d'habitude journaliste azali to ya média lito ya en fait média azali toyi donc voilà Christian Shoga comme voilà question nga na tout nonde ya ngwana o répondre peu dans la question donc eloko pour ça kayo au sa théâtre eza alisala te ute déjà na zaidi na makila mais moto atindi ki peno atay coup de pouce à la moussa qui a pena wala moussa ki nga même ça nga deuxième coup de pouce c'est alisala. OK voilà Christian, quelle est la différence entre série, cinéma et théâtre? C'est-à-dire différence il y a cinéma il y a différence au théâtre bon théâtre ça et l'occasion ça la na salle
Même exemple, tu représentes du groupe Salon, on est dans notre travail là, il y a des théâtre. Place où ils ont la vie à Libandate, ils ont vie moi ils ont au Kangamakaka, né en théâtre. Cinéma, tu vois le bas. Cinéma ça déjà to komi kola ki sa siko yo mukili. Tu vois, ba série, c'est-à-dire na cinéma qui na ba bengo long métrage. Comment c'est-à-dire 1h30. Na série ça aura 25 minutes. Aujourd'hui, c'est-à-dire ça série ça na ba épisode. Cinéma ça na long métrage. C'est-à-dire différence nango oyo nakoki ko expliquer pour la clair ndé ngwana. Moi na kota la détail exact parce que tout est la timing. Je sais. Voilà, artiste non préféré na mode ya théâtre et la génération na bino. De Bozawana. Tu préfères qui? Oh, et pensa que attends, je te pose ta question. Génération oyo mon la génération na nani? Bah, il y a, je sais pas comment je peux dire, il y a Bobo, il y a Matondo, il y a Blaise Obozaki na le réveil. Ça dure génération na nyo sotangazati. Ah bon? Ouais. Tout à génération à peu près na ba âge mais génération na théâtre azati. Qu'est-ce que génération na théâtre zanani? La génération na ba théâtre net ba douche kapanga za génération autobanini à peu près ba canto esprit d'amour, ba Jindo Lanzadi, ba son saï malgré moi du décalage à Mouké Zali ba Irsil Pechanga presque ba sila ba bandi moi Mouké liboso na biso to après ça dure ba génération na ngai oyo to sali na bango oyo to za na bango à peu près ba igetse okola ba Karine maman na yo ayi après à sa génération na ngati ozomona ça dit ba génération na ngai yango wana mais mususu moi na tanga batunio so ba génération na ngati parce que e kozwa ngata quelque préférable so moni penza que muto azo je mo van soga muto ana koti yo nani na bazé belé. Tu peux en citer 3 à pète. Non, c'était 3 musulmans. Kasi olobité bakonyonga te. Fatou Miracle la jouera bien. Fatou Miracle la jouera bien. Si la Bissalo la jouera bien. Irsil Péchang la jouera bien. Batumi cette bangwana. Oh, penza yo so mais ensuite kabasiti. Il faut le mixer. Mais il faut mixer quand même. Il faut mixer. C'était kasi moi mbali moro litabis. Litabis nkela yangani. Ok. D'accord. Christian Chogazara na les réveils. Nayebi à skip, bon à ce qui paraît dans le bas français comme il se doit. Christian Chogazara, Bozara 3 fondateurs y a les réveils. N'est-ce pas? Fondateurs Azara 3 arrêtés. C'est-à-dire même na libala so babala ni babala na rami balé troisième azarate ça dit même batu so bobi na rumba babi na rami balé troisième arrêté comme contre-temps ça dit fondateur azara moko qui étaient les fondateurs de le réveil? Mais c'est Christian Choga. T'es sûr? Mais bon on lo baké tout na batu so bayebi kasi bato bozolo balanga bayebi on ande bayebi senga ke bozaki misatu yo Marie Hélène Iget. Bon, ils ont battu Moussou, ils ont déclaré qu'ils ont évité les macambres. C'est normal. Pour Moussou, ils ont bangé les macambres. Na olobabo était tam Moussou, bana ba relation moko boye, a banga lem Moussou et côté ko bébé là na likarmo boye ngo muto. Tam Moussou ko banga ka banga na ngate fona za la claire bat batu déjà ba yebi makambo ngana lobaka. Pour mutu monta ya lobaka non, eza ngote te fondateur azamoko. Tout le monde le sait que Christian Choga a courageux. Un garçon a courageux, sera osé à Osaka. C'est-à-dire, et là, on a soupe bat bayebi qui oh nengaza boye na capacité ne okokalika mboti mais bat so bayebi que ça choka bayebi que ngana ko personne exemple ngana kenale mboka mususu na yebi langue te mais na komi mboka ona. Donc tu es un courageux. Oui, na uti Lubumbashi siko fona ke d'Afrique du Sud. Pour batu mususu différence balbake bato ba kenzela makolo Lubumbashi et pourtant bato ba kenzela makolo baleki bato ba ju vol na baleki yango na budget. Pour ce que qui chasse ça, billets à $300, hein? Aux juifs, visa $300, c'est combien? 600. Aux juifs, $300, zela makolo. So juifs, ba visa à la frontière, wana. Na comme déjà na 900, mais muto ok na voie normale, tant que dépenser qu'à sur 700. Muto qui makolo nda aleki na dépense. Ça dit biso ki na mana ki nango pour na découverte. Na ki nango pour na découverte mais na longwe Lubumbashi na frontière. Moi soyez lina lingala.
kokota siko Zambie et comme siko Swahili bora na anglais siko koma tina na nini na capitale na bango nini comme capitale na bango nini Lusaka pona koma Lusaka wana siko na kati ya bisi yo mozo se retrouver congolais tant msuyo moko na kati o solana na c'est-à-dire esprit wana c'est-à-dire na oser tina komi Afrique du Sud tant ko komi wana na baboda wana po ba questionner même sur moi des questions que ça la ni en Afrique du Sud aux artistes que ça ni tant que faut ça courageux je appelle mot na mot sangi chango former phrase c'est-à-dire et bimi phrase mo mutonga ta comprendre ma bika que non pour na ko ba no pe que non stand up bien na salo singe van yo téléman stand up on mona tous les détails vanda téléman mona cela veut dire que non eza kozala courageux yango na bi que non ngana ozaka na ozaka osalipe likambu esimbi ozomona prévenir association moko lelo za na top na Congo ou na Kinshasa l'association Bomoko ngai muna swa naza fondateur ya association Bomoko mais ce que pour tant jusqu'aux aux fondateur ya association Bomoko au sangisa tous les têtes ba bobo manoka au sangisa ba belvi kandi au sangisa ba leandaya au sangisa ba têtes yo yebi na théâtre faut la courager en plus faut na ba argument na maloba o ezotinda ke bit cezani no ngo sangisa la biso mais tout ça comprendre on a preuve déjà que yangona liboso que le fondateur c'était moi voilà. OK, Christian Zaki fondateur. Bon, ngana yebi na ngate ngali na okota trop qui pétait aux juges le lot connaissance Christian Shoga a parlé ouais. Connaissance en tout cas on a eu connaissance mais ce qui est sûr c'est vrai. Mais ce qui est sûr, il y a plusieurs maloba. Aujourd'hui, toi, tu me dis autre chose. Récemment, on a autre chose comme un moussou. Donc, du coup, ils ont brillé un peu. Mais bon, tu as vu que Yondo lo bien. Tendresse. Yozaki fondateur. Yomo pendo boma les réveils. Tendresse. Omoni histoire va changer kati. L'histoire reste l'histoire. Conscience à mutu. Ko yiko sa conscience na iba mutu, mais conscience na yo oko sangoti. Tout na maman no yebisa na za pété l'intérieur obeta liso nango parce que Christian Shoga déjà et ça Christian Shoga na za Christian Shoga mutu et le salingeza groupe évangéliste le réveil biso mutu saliango. Ozomona parce que ngam nazaki directeur artistique, directeur technique, ngam na sala presque tout il y a ba film ko réaliser film ko bimisa histoire mona no salamate c'était moi. Lelo maman na mino so comme na kombo ya Eto. Musu so comme na kombo ya Lizarazu. Eli Saloum, ma maman chérie, je t'ai fait des coups. Lizarazu, c'est Christian Shoga mutu a connecté. Ozomona. Lelo oh ceux qui lelo artiste oh bazana bazaki lelo oh yo baza bien formé ba les cas qui partent Christian Shoga parce que le fondateur c'est le yem dans sa propriétaire il y a groupe. Ozomona le fondateur yem dans sa colo groupe. Ya on a le bato ba passa pa na ngai. Oh bazo formation ba yebi ngana obela comme ça ba surménage pour le kwana telema. Na comme pena so la li mutu na ngeta et ça le beta kano surménage pour na groupe on a Simba parce que départ na biso na groupe évangéliste ba pesa ki biso chance ba ke Eko Simba ti ya on sur le beat ça qui totombo la groupe le rêve et tomboma et comme na niveau mon but bon mona qui peut succès groupe le rêve comme nango to kombo ke tourner ba film na ba ki to bando voyager na groupe comment ko kokisama ya ko déplacer Brazzaville ko Kende Brazzaville ngai mona kisala ke ba relation oyo to yebaka na groupe évangéliste oyo les artistes bara plus na ingratitude ya ba artiste bazaka nango ba bossa na ba relation mususu ngana raso na zongi Brazzaville na ke na robeta porte na ba relation na tango suna bi ke ba linga mingi ba mapa na biso utaka kin a ya ba kanga journée bani na memeli musu muto na bi na ko tala na moi lipa na ngayo o mona mutatel quand même bi oh non na mona pour ba benga biso ba zairo non na mona zairo boyete ça veut dire ça bi loko ngai na lona let okay le même bateau na bayamba biso bien par rapport que Christian les cas qui déjà a bongisi la qui bino terrain ozoma ça dure l'histoire reste l'histoire. Ben Christian Shoga le lope oza encore une fois pendant une bébisa encore une fois oza président il y a groupe na est-ce que ça facile koza la ko gérer battre le royaume donc c'est difficile mais le qu'on a mis ça déjà dans Makambongo d'avoir nada visionnaire
ngane fona melisa batu vision ngana zanango so déjà connecté batu o vision zanango c'est normal ça dit mutu soko yana impolitesse na ye ngamo babenga ngana no impoli na bi ko gérer ba impoli pour batu critiquer nga balbaza impoli parce que quand je dans la vérité boy en face ne balba que non il est impoli plutôt orgueilleux et il se croit non c'est-à-dire fier na impolitesse et ça des choses différentes c'est-à-dire mutu aza fier et ça pour la fierté mutu aza impoli mutu aza orgueilleux orgueilleux aza mutu amilakisaka nazana eloko beta lisolo likamobo o eza tu vu voilà c'est-à-dire ngai siko na beta siko l'histoire ndenge ezaki te ngamu na salaki eloko po etele mangam na salaki yango eza mabete sa publicité eza publicité na ngai po soki na lobi makambo na loba te ba ingra oyo excuse nga pona laxi musapi boy ba ingra o bazaka na monde théâtre ba lobela ngate olem suba passa par ngai ba obeta lisolo na ngate obeta le présent na pour le présent comme lié aux hommes on a ça dit fonga mona beta histoire na nganga moko à part ngai les artistes o nazana bango bazaka fidèle na ngai lokwa ba héritier banda ba et les autres ça dit mais héritier banda ba ornela ma vuidi ba vuilani ba ornela ma vuilani ça dire baza batu o baza fidèle nanga bazalaka nanga air nyonso au monde c'est-à-dire l'histoire reste l'histoire. Voilà, vous avez compris. Des batu o babanga rapé makambo bazali pour n'attaquer émission il a mis mutu abosa na yem ta simba gyo yaki no mais o groupe on ezaki boy te bolo baka vérité po o monde ngana loba boy na changera maloba te mais na bakisaka maloba likolo maloba na ngai et ça c'est que na sali émission na malobi maloba mususu na komi na émission na bongisi maloba non mais histoire vérité reste l'histoire vérité ozomona lelo naza susu na le réveil était na longwa pena kala ça fait yo kolombo kolongo esumboka na o déserté o panza bango mboka etika la vide eza lokola osombi lopango o so sombi lopango na yo tant sombi yango oza pena bandeko na yo bovandaka siko tali siko nde bandeko no ba ovanda na bango de préférence lokola na mbongo na ngai na ke somba sous lopango mususu o ça peut près ya okabela pe bandeko no pe lopango wana parce que kabano le réveil pas marié les si oui na kabela eza lokola na kabilo lopango pas marié les kasi kabilo lopango mais siko na pas marié les mais na kasa mikanda wana ezali kolo lopango voilà de bongo eza lokola maman abotio ya lokola maman abotio on a c'est au cabinet le pan ou to simbiseli bango le pan elle va maman abotio au cabinet le pan bo changer ba donner c'est là elle va maman abotio obi na sombeli ba parents na le pango so na sombeli ba parents na le pango une fois so ba parents na ba kufi nana récupérer le pango wana to sombi et casse de bongo exemple mon on normal habiter muto kufa non j'ai compris bien sûr exemple mon normal on a des places au Kenya na ngai Christophe Sogabon biso da ko citer c'est la télé il y a les astres c'est-à-dire sikoyo art et cinéma les astres na prometa ki batunio so bazela qui na bandela on a filmé déjà na bandi déjà préparation il y a filmé tout va déjà na artiste préparation à filmer nalingaki na présenter artiste na ngai nyonso mais nalingaki ko sangisa artiste na ba doyen susu po ba meka ko pesa artiste na ngai pe kilo na poids ba longola bango pe na complexe parce que batu susu ba bandisika pour nous en clair et ça te na ba na fula batu te à travers bandeko na ngai o ko jouer pe na Gabriel o ko jouer pe na Bobo o ko jouer pe na Nani Boyo carrément elongolio fous na stress voilà ça dire na fous sur scène ça dire kalaté nazo bana ba film na ba s'abonner massivement na chaîne ngai Christian Shoga TV ça dure kala mingi ti ba fin du mois awa ba déjà extrait il y a filmé toujours banda ça dire titre nango eza le méfait de la guerre ça dit ba se préparer na le méfait de la guerre ba on ba titre on appelle ça bango avant on a to bombi yango o ce que ça ce que tu présenter loko mo ba ke les astres izongi makambutu eza siko en marche boye na siège nanga quand même il faut na pesa bambote na bato tout ba sunga ngai ba pesa nga ba espace awa lokola gérant na biso Olivier Melanga ba mettre Gido Saddam ba tout oyo baza awa ba mettre kiwaka pas comme les autres ba Kade Sundidi 21e siècle ba
Bavé nanga bobo boko koli moté ma père le joboké bavé nanga nono makangila le temps. Non, on peut aussi citer. Oh. Est-ce que les questions de mon côté, quels sont les avantages et des avantages il y a théâtre, il y a TV, théâtre, monde nabino, avantages et des avantages à minuzani. Avantage dans les arts soko yebani. OK. Soko yebani vraiment ils ont un avantage. Soko yebani ça des avantages parce que place ba fungola muninga porte so et comme tourne ba kanye ça des avantages non pour nayo, c'est-à-dire faut salaire fort ya ko salata comme attend à 30% 50% ba to ba reconnaître yo attends ça succès ya gravité mais au sala oye banata ba to ba reconnaître yo au moins ça dit biso toi déjà na ba doit déjà na ba avantage mususu ya na ba beach na biso ba chef na biso ba deuxième na pesi bino tout mbote ya chef ya biso ya beach ngobila na beach pe ya Brazzaville na pesi bino mbote ba avantage to rango okoya boy tant su koko somo ko za la batalika te aux artistes na biso moy to humilier zate tant su ba soigner le monde ça déjà ba avantage. C'est bon, voilà, je suis avec Christian Shoga, nous êtes à la fin. Je suis très content d'être avec vous du début jusqu'à la fin. Félicitations à vous parce que bon Vandi Benza, voilà dire Tisuka. Félicitations Christian Shoga. Parce qu'à propos il y a makambu entre Elise Saloum et président Caleb. Mambu ya procès. Est-ce que ça qui est utile que Elise Saloum a kendo funda président Caleb? Comment est-ce que le président Caleb peut se permettre d'afficher le Nyamutuson encore naïf? Est-ce que tout ça là, tu juges ça comment? Bon, jusque là, naïna kolo banini. Tant ba signer ba contrat na bango makamna bonde ba solo ba bande ba film na bango biso dinyo soza kiti mais tant que komisiko ko bizala mona danga za na libumu za ya mama ye moko tonga bota maka koma ya batu mutu nyonso yande mona makambo nezo kendele komi loko ande ba signer contrat ezaki ya mango mi balé après ekokoma ya ekomi ya batu nyonso mais et loko c'est le mal c'est les camions sur solo la ngona no avec comme na ba tribunaux ezaka bien tie ba tribunal on les habité so déjà muta comme memo na ba tribunal comme memo ba likolo bongo eza vraiment bien tie parce que tout ça na mokili ya tata nzambe nyonso yo to salaka mabe efuta maka na se bolamu efuta maka na se balobi o efungami likolo yango pe fungami na se o efungami na se pe efungami likolo ça dure et loko fallait pas comme en l'état en plus ba montagne ba $200,000 Caleb 100,000 Caleb a 800,000 wapi quand même tout total nano nakolo bande ni ndeko nanga mwasi na yoka ki batu babenga na ba coulisses bon ba pekisa mutu so nga kende ba luka déjà mutakenda ki bon toi na choto ba pesa conseil na pesa ye ceux qui les lo comme au comme les za pour biso to yamba kiyo to Elise Saloum ouais biso to façonner les lo comme oyo comme les lo quand même to kangela kiyo makoloti na généraliser ngai Eget Marie-Hélène to kangela kiyo makoloti poto bimiso na miso abatu alors le quoi biso to kangela kiyo makoloti cela veut dire to kangela kiyo pe mutemati faut ala na mutema munene quelque chose en ndenge nini faut ala mutema munene o ngana lo ba tant que parent na yo artistique wala kisio do wala kisio koma ba jouaka lelo oyo komi eza pona musala oyo oyebi place outaki na place komi lelo soki nzamba bandi ko élever yo barubi passer de la gloire. Voilà, c'est-à-dire pour ngai message na kopé ça yo na lobi déjà mokie mais na lobi mingi c'est-à-dire le quoi biso kangela ki mutema te poto bimisa yo to kangela ki pe makolote poto to bota yo na monde art alors faut ala na mutema biso ba parents na yo tout ça la ki yo. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Christian Shoga, tu peux saluer quelques gens? Kade Sundi dit toujours 21e siècle, on a un frère, on a pote, Jocelyne Anderson, partenaire privé. C'est-à-dire Jocelyne Anderson, on a partenaire privé, Anani Kodia, Namoni Venangai, Bobo Richard Bokokoli Motema Perle Djoboke, Paul Mandata, Aigle Royal na France, Wana, Noëlla Makaya na France, na Bossalité, c'est-à-dire Batutu Ritz Kardasha na Bordeaux, Bambote Belina oncle na propre Ali l'excellence Abdul, Bambote Belina Mama Lekina MM Mira Massimo, Bambote na yo mutu ya munoko. C'est-à-dire Bambote no belé, Bambote na
na oncle nanga excellence ali la biso na moni Master King artika la King Alain Poupa na bosanité le gérant na biso qui monte ya AZ Awa Olivier Melanga na bosa mbité na moni Pati Melanga za bato ya ngai parce que film on a tourné oyo ba ozangate bato ba leka na groupe évangéliste parce que na style ya groupe évangéliste ba ozangate na bosanité champagne overdose na Cape Town Indaba na Cape Town Cynthia Kapashi madame Nabino c'est-à-dire boss Nabino ya mboka c'est-à-dire pas futa rabino ngando futa radinga na benge boss c'est-à-dire ko futa ngana onte Cynthia Kapashi mon ami bambote belé na bactère nyo sur les astres ba Bénédicte ba Olga ba Freddy Sekera ba Ziz Makukula na moni bongo so na moni Aziz Makukula na moni mbala moko Grâce Koulé Motema Emmanuel Mazoa. Grâce Koulé qui t'a créé Emmanuel Mazoa. Ok, nous voici à la fin de cette émission. C'est Tendresse Pambou Miss Solo. Abonnez-vous massivement, c'est important. Abonnez-vous, bon commenter karaté, bon raté, bon s'abonner, pourtant bon s'abonner, ça la biso plaisir. Merci na Arcel, mon caméraman, le réalisateur. Merci na Madame Sitaka Page pour la opportunité. Merci pour l'espace. Merci na tonton Christian Choga, mon tonton pour à répondre à l'invitation. Merci na Bino Baebo Vanda Kipe Bolanda Kipsoti Nasuka. On se voit à la prochaine. C'est Tendresse Pambou. Kapage TV.